Na cadre ya deuxième conférence à gouverneur, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuna na Lualaba procédé na ba inauguration ndenge na ndenge avec impact na idéologie. Quelques membres du gouvernement, paix gouverneur, il y a Lualaba Fifi Masuka bazalaki lobby na briefing ezalaki animé na ministre de la communication paix média Patrick Mouya ya Katembwe et sikani ni basalaki tour il y a question et c'est que Senko va répliquer par rapport à la sortie médiatique. Il y a Jean-Pierre Bemba, Nengi Alobaki qui est basé à Katia complot. Il y a qu'on déstabiliser Mboka, ou et ça la Keba, ou quand même pour atteindre physique. Il y a chef de l'État, Bato, Oyo l'autre fois, Jean-Pierre Bemba, à Bengaki, politicien, Soutan, Bazon qui les réponses. L'édition, elle est l'autre, cause de détails. Bintou Keita, représentante, il y a secrétaire général. Il y a Nations Unies na République démocratique du Congo à Kwayi mokolo alelo kuna na Goma zone contrôlée na M23 pe toyebike ancien président de la République Joseph Kabila Kabangi azali kuna toyebite kasi mingi ba biso que descente na ye ezali plus pona ko sensibiliser bato o bazali ba rebelle ba bongo kota la situation en population oyo azali ko souffrir insécurité peut pas si na misère et préoccupé ma casse Nations Unies yangwana bitu keita azana terrain la cadre ya 12e conférence à gouverneur na Lualaba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé qui na ba inauguration ndenge na ndenge ba détail bolanda na reportage signé Faso Kirobert. Na cadre ya mission d'itinérance na ye tata mokonzi ekolo kuna na Lualaba esika nini akendaki ko participer na 12e conférence ya ba gouverneur ya République démocratique du Congo ne a procédé na série ya ba inauguration ya ba infrastructure nyonso tu oyo esalemi kuna na cadre ya kobongisa mboka. Conférence oyo ezalaki mingi basé na matali santé universelle de tata mokonzi ekolo a inauguré centre hospitalier oyo ezalaki kuna oyo ezali na ba norme nyonso ya organisation mondiale ya santé nyonso wana ezali po population azwa soin ya malamu population afanda malamu aéroport oyo etongami na ba norme ya organisation internationale ya aviation civile ne esalemi na République démocratique du Congo précisément na Lualaba kuna na Kolwezi esika nini bana ya mboka esengeli bazala à l'aise bana mboka soki bazali ko voyager ba voyager kitoko ba voyager na ba condition oyo esengelami pe centre de formation ya Malonga oyo tata mokonzi ekolo a inauguré na banzela oyo esalemi kuna lumière etiami na ndenge ya kosakana te na souci ya kopesa population espoir ya kovivre malamu pe kocha population na ba condition ya malamu nyonso oyo ezali misala ezali kosalema na souci ya tata mokonzi ekolo na vision ya chef de l'État exécuté et pas ya gouverneur ya Lualaba madame Fifi Masuka oyo azali kokamba na vision ya chef de l'État. Longonia na mosala oyo ezali kosalema longonia na chef de l'État on a souci oyo azali na yango na tina ya kopesa population kimia na kati ya mboka. Bintou Keita représentante ya secrétaire général ya Nations Unies awa na République démocratique du Congo azali bongo kuna na Goma akei kosala nini ba détail bolanda na reportage oyo. Après 5 mois ya silence pe ya kozala te na Goma madame Bintou Keita mokolo ya lelo jeudi 12 juin 2025 akiti na Goma na mission ya 3 jours na tina ya kosolola na bato nyonso population pe ba autorité locale na tina ya problème oyo ezali koleka na kati ya Nord pe Sud Kivu pe kosolola na ba rebelle oyo esengeli batika mabele ya mboka batika population azala kimia mission oyo ezali mingi na bit ya kocha population azonga la ba droit na ye population azonga calme population azongela ba activité na ye na lolenge oyo esengelami yeba ete ville ya Goma ko banda mois ya janvier ezali na maboko ya ba M23 PFC na yango esengeli kimia ezonga représentante ya secrétaire général ya Nations Unies Bintou Keita
akiti kuna na sima ya ko réclamer pe na sima ya kosenga ouverture ya aéroport ya Goma ne banzela bandi kofungwama ne madame Bintu Keita akiti kuna pona kosolola natina ya sécurité ya population ne o ezali ya motuya ya mission ya Bintu Keita kuna na kati ya Goma. Un an depuis babana musala gouvernement souminois biso to yebi bon kosala analyse pona koyeba ko évaluer musala na bango depuis babana qui année passée kino mokolo lelo bolanda. Jour pour jour gouvernement ya madame Souminois lelo jeudi 12 juin 2025 ekokisi inane ko bande ezalaki investi na kati ya parlement bazali ko travailler na tina ya développement pe na vision ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi quelques ministères ne ezali kosala preuve ya mosala oyo bazali kosala pe ba résultat na bango ezali komonana na miso ya bato population azali kondima ye po misala na bango ne ezali remarquable. Lokola ministère ya affaires étrangères oyo azali kosala mosala lelo oyo moka ezwi place na kati ya conseil de sécurité ya Nations Unies pe ekomi vice-président na 80e session ordinaire ya assemblée générale ya Nations Unies. Koleka wana ministère ya communication pe média oyo ekambamaka epai ya Patrick Kamuya ya Katebwe mosala ezali komonana na tina ya communication po nyonso tu oyo ezali kolobama ezali na intérêt ya mboka chaîne nationale ezwi forme ezwi qualité ya ba image kaka na période oyo Patrick Kamuya ya azali kosala mosala na ministère ya justice mosala ezali komonana pe quelques ministères misusu misala na bango ezali kotambola kasi misusu bazali lokola ba figurant oyo bazali ko accompagner baninga oyo mosala na bango ezali komonana te eloko nini bazali kosala population azali ko se retrouver te ti lelo oyo esali 365 jours bango bazali kotambola tambola pamba pamba bango bazali kolia mbongo ya leta inutilement mosala na bango ezali komonana te kasi oyo nyonso to azali kosalela mboka mosala na ye ezali komonana population pe azali kondima ye longonya na bae oyo bazali kosala malamu pe longonya bae oyo bazali kokokisa vision ya tata mokonzi ya ekolo kasi ba oyo bazali inutile esengeli balongwa po bato oyo bazali utile bazali na mboka oyo esengeli ba servir pe mboka na ndenge oyo esengelami. Sur le plan social, économique, logement, infrastructure, population, il y a Kinshasa bazangi malobate par rapport il y a un an depuis le gouvernement souminois bakoti na musala bazali bongo na micro ya Faso Kirombe. Carburant ça n'a pris nango kaka mais nzelande eza mabe fort ba mabulu donc surtout so enzela kitambo mawa plein ça a foutu partout so revi neti na Ngalema DGC aujourd'hui na barré nzele buka na fort donc m'embouteillage comme tu nous parles rien ici midi depuis ebima gouvernement autokanisaki que gouvernement eko apporter biso un plus pendant une année où il sali mais jusqu'alors on n'a rien vu comme de bonnes choses comme de stabilité des choses donc eloko moko te etamboli toza kaka koyoka kaka ke ba million bayibi ba million ba milliard ezoyiba mais pona kocha stabilité ya vie nete makambo to ya dollar jusqu'alors bazo résoudre yango te depuis etelemika na ba 21 000 29 000 28 500 etelemika bongo et bazo résoudre yango ata na eloko moko te biloko na nini na wenze ezo komata kaka komata chaque jour ezo mataka kaka muntu na muntu akomi ocha prix na ndenge azomonela cha prix mimi bandaku neti oya barai wana mutafuta nao garanti ndako 300 aya lisusu afuta $50 eloko eza na wese te douchite mais afuta ngo $40 $50 tala degré twana mboka ni twana kati ya zamba atala zamba ngo capitale nini sala mambo na pays ni
gouvernement ordre ezati. Ordre ezati. Mbeka malongi ezati. Mibeko na bango si bakeka lela férié. Les populations te respecter, te vendre na bandako na ba pia cannabis. Senko ba réagir na ba propos. Il y a Jean-Pierre Bemba ndenge akuzaki bango kozala des mèches. Na Joseph Kabila Kabange longo na Moïse Katumbi pona koluka ko déstabiliser. Mboka pe koluka bongo ko atteindre physiquement chef de l'État. Bolanda reportage Oyo. Et je peux vous dire que j'accuse monsieur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la Senko d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Maloba ya vice-premier ministre ya transport et voies et communications Jean-Pierre Bemba Gombo Senko a réagi pour na maloba na ye akizaki bango basalaki complot ya koboma tata mokonzi ekolo na yango bango bazali kokamwa pe balobi ete Jean-Pierre Bemba maenyo soto azali koloba bango bazali surpris te poko banda élection ya 2023. Jean-Pierre Bemba azali toujours na ba propos ya mabe na tina ya Senko oyo azali kokoselaka bango makambo oyo ezangi muto na makolo. Kasi ba propos oyo Jean-Pierre Bemba azali koloba ezali pona kobebisa réputation ya Senko pe ezali ko risquer et toucher na climat ya confiance na cohésion nationale pe na bien vivre ensemble oyo pays ezali na besoin na yango kota la contexte socio-politique oyo moka ezali koleka na yango ba sortie médiatique ya Jean-Pierre Bemba ezali kolakisa ete azali ko accepter te option oyo république na nation mimba bazali koluka ko résoudre nanzela ya malamu crise oyo ezali na partie est ya République démocratique du Congo pe ezali koluka ko bebisa unité nationale pe intégrité territoriale oyo mboka ezali na yango besoin basango ba mituni soki Jean-Pierre Bemba azali kolinga zonga na époque oyo abomaka batu na Kisangani pe na Kinshasa awa bango bazali fidèle na mission prophétique na bango église catholique bazali engagé ya ko promouvoir kimia pe ko défendre mboka na tango oyo ezali koleka kasi oyo nyonso Jean-Pierre Bemba bazali ko sala ezali ko défier république ezali normalité pour homme public lokola ye akoki kolobaka makambo oyo te pe ba institution nyonso ba vandi calme bazali koloba eloko te ni hiérarchie na ye ni cour de cassation ni assemblée nationale to mokote azali kolandela pona koluka koyeba ba propos oyo Jean-Pierre Bemba azali kobimisa ezali très grave koluka ko tirer conséquence na yango na tina na nyonso oyo Jean-Pierre Bemba azali koloba Senko asengi na ba fidèle na ye catholique basambela pona Bemba po molimo ya kimia esengele kota kati na ye bango bazali komona Jean-Pierre Bemba lokola azali koluka makambu azali koluka ko semer des autres na République démocratique du Congo na souci à protéger opinion nationale pe internationale contre manipulation oyo nyonso ezali ko salema pe ko batela ba aki ya kimia ba réserver droit na bango ya ko saisir justice ba sengi na population nyonso ba cédete na manipulation na discours oyo ezali ya kokabola discours oyo ezali ya malamu te bango ba ko continuer toujours ko défendre ba valeur ya vérité justice pena ya dialogue na tina ya mboka réconciliation des ezali mission na bango réaction oyo ezali signé et pai ya monseigneur Fulgence Muteba oyo ezali archevêque ya Lubumbashi. Il y a lieu de se demander si avec ses propos monsieur Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Décision ya sika gouverneur ya ville province ya Kinshasa sur ba grand car ndenge etambolaka na Kinshasa ba autoriser bango désormais ba tambola de 10h à 15h tâtonnement eleki na gouvernement provincial oyo ba décision na bango muto asalelaka yango pe muto akipaka yango te na écart kaka ya mois gouvernement provincial ya transport à ville à Kinshasa échanger décision na yango plusieurs fois décision oyo bapekisaki mituka poids lourd oyo ezali ba 20 tonnes to plus etambolaka na moi mpona koevite ba embouteillage awa na ville ya Kinshasa
kasi quelques jours après association ya ba chauffeur ya ba mituka minene bakende kokutana na gouverneur babetaki masolo na nsima na yango bafuiti ebimi koloba ete o bazwaki bajeton oyo eutaki epai ya gouverneur na ntina ya koautorize bango kotambola kende mokolo ya lobi mercredi 11 juin 2025 ministre provincial ya transport a signé décision mususu koloba ete o esengeli etambolaka de 10h ti 15h de 22h à 5h du matin. Nyonso tu wana population ya Kinshasa bazali ko comprendre te pourquoi gouvernement za stable te, pourquoi gouvernement provincial ya Kinshasa ezali kozwa décision bala moko te lelo balobi a lobi ba changer. Nyonso oyo ezali kaka pona kopesa solution epai ya ba population oyo bazali kolela to ezali koyeba ndete eloko oyo bazali kosala décision nini esengeli kozwa pona kopesa kimia epai ya population exactement. Nyonso oyo ezali kozwama ezali koyebana te ezali komona na lokola tâtonnement po ebandaki deja na basens unique pona kosilisa embouteillage ekomi na ba décision ya bamituka kasi nyonso oyo gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa ezali kozwa ti lelo oyo na miso ya bato ezali komonana te na miso ya bato ezali komonana ke bato nyonso to bazali koloba makambo moto azali koyoka te moto moko te azali kosalela yango po kende même na baprix ya batransport banda batarif ebima ti lelo kutu moto moko te arespecte yango bapekisa bafourrière ti lelo oyo moto moko te atikala koyoka kende na bakwe nyonso tu bato ya moto bazali kovivre te kende na bakwe nyonso tu bato ya mituka bazali kokoka kotambola te po moto azali korespecte gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa azali te kokamwa pona ba dirigeant un tour oyo awa na capitale. Avec Jimmy Mukendi sans filtre et Sikanini to analyse l'actualité pona bino bokende bongo na chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi pona kolanda entièreté pe na TikTok ko bosana te na Facebook okende ko j'aime pe ko partager surtout ko commenter pambate to yeba actualité pe to discutera sur actualité par rapport ya ndenge bino bo réagitaka na toile. Jean-Pierre Bemba Gombo abomi mboka Jean-Pierre Bemba Gombo atumbi mboka soki otali Jean-Pierre Bemba mokolo ya lobi na inauguration ya aéroport ya Lualaba c'est comme si asali eloko te mais autaki kozikisa mboka semaine oyo mobimba maloba ezali kolobama sur la toile sur le plan politique bazali kobetaka lisolo ya Jean-Pierre Bemba koto baloba ke depuis autaka prison on dirait mutuna ezali ko fonctionner liso malamu te batu musu baloba ke azali na raison côté na bango pe basango ba réagir en réalité Jean-Pierre Bemba alobi nini Jean-Pierre Bemba alobi boye na bato balanda ki bien lokola nga ta mususu ya mabe Jean-Pierre Bemba salaki abetaki ba kombo oyo ebeta makana ba parlement debout oyo ebeta makana ba combattant oyo ebeta maka na ba congolais lambda mais alataki poso wana akitaki na mwase pona kobenga Joseph Kabila Kabange Hippolyte Kanambe pona kobenga Moïse Katumbi Soriano bazali quand même homme d'état bazali quand même bato ba travailler pona mboka oyo na ba kombo ba travailler là yango nde toyebeli bango mais Jean-Pierre Bemba abetaki mo terre à terre abengi bango na ba kombo wana mais boyoka message ya Jean-Pierre Bemba oyo etikali valable na ba analyse na biso message oyo etikali valable na ko attirer attention na biso parce que lelo peut-être le rôle mutu akufite tozali komona makamunyo so normal kasi soki mutu moko akufaka ya auteur ya ndenge Jean-Pierre Bemba bana kolobela na minute o to ngeto yeba te Congo soki to ngeto sala ndenge nini nani ngao kende wapi nani ngai ko sala nini Jean-Pierre Bemba alobi boye Joseph Kabila Kabange abakisi komona ye mususu wana Moïse Katumbi abakisi komona ye mususu na Senko bazali ko jouer na déstabilisation ya république apemi mukie wana eza français apemi mukie simayeko bakisa que déstabilisation wana ti na kokoma na ko toucher intégrité physique ya chef de l'état na français elingi koloba nini
na français li kolobaka attitude o Kabila zanango attitude o Moïse Katumbi zanango attitude o Senko zanango et kokiko sala pe que chef de l'État akufa et que ba institution et république ezala déstabilisée. Sur ce point de vue, Maloba Jean-Pierre Bemba et Sengeli ezala analysé froidement pour notre que Jean-Pierre Bemba quelque part azali na raison par rapport à l'attitude au batteur politique qu'on a bazali na yango. Tozala qui a Goma est tombé quelques jours après, to moni basango bakeko seka nananga. Totika baje. Batuni o mususu question côté na ye apesi itinéraire mususu. O mususu batuni o biso mutogena ko Kagame te tozali ko sala escale na Rwanda. Tant que na Rwanda wana ba bisi biso ka tozela Kagame a insisté tozela ye tokutana na ye. Vous sentez quelque part pour notre zone la kaka langage ya Jean-Pierre Bemba, vous sentez quelque part que ma politicien à Soudan bazalaki na plan na bango bazalaki ko sala makamu na ndenge na bango. Réaction à Cholet. Il y a Sikapé Zate parce que Cholet a comme appelé le acteur politique, il y a République démocratique du Congo. Tant que Jean-Pierre Bemba azana attitude ya koluka kozonga neti azalaka chef de guerre topé ndenge abomaka batu na Kisangani. Ça aussi c'est jeter l'opprobre na Jean-Pierre Bemba. Bino bato bozali koluka kimia pepe. Tango olobi bongo. Tango Jean-Pierre Bemba akozonga lisusu. Akobenga Christian Lusakwenu. Abandi koyebisa yebaka mususu bokozala bato ya liboso ya koloba. Mais déjà attitude wana pe ya basango ya ko attaquer parti moko ya ba politicien ezali attitude ya malamu te. Kimia oyo ti lelo soki Félix Tshisekedi azali ko ndima ko yamba basango te biso nyonso toyebi ezali par rapport ya position ya Fridolin ya Mbongo par rapport ya position ya Donatien Cholet oyo yebana ezali position moko tendancieuse ya kokosa ezali nango kutu te. Batu oyo balingaka bango na ndenge ya cop na bango bazaka na Katumbi to na Kabila baza na raison bakumisa bango. Le jour où on peut ba politicien ba mona que Abbé Cholet to pe Monseigneur Cholet na cardinal na moko ba servir les sous bango te kaka les mêmes policiers ba ko balukila bango. Mais eloko nini biso to lingi ba père de l'église ba sango attitude nini biso to lingi bazanango ezali justement attitude ya neutralité. Ezali justement attitude ya Jésus-Christ. Soki muto asali lisumu asali mabe aye pa Yesu alobi bolimbisa ye na limbisi masumu na ye et puis na évoluer. Mais attitude oyo ya obeta coup sur coup, attitude oyo ya ko rappeler, attitude oyo ya ba agenda politique au fani na batu boy olobi boy maloba o Jean-Pierre Bemba lobaki eza lokuta te kankenza loba yango ejiba ya mampi aloba yango eza lokuta te. Et puis basango na SCC bobana ko sangana bino nyoso na ba église de réveil na ba musulman bo exclure ba kimbangiste bo exclure ba tunyoso bino moko pe na niveau na bino bo salité bozo ko mema pe na terrain politique. Moi je l'ai dit ici na micro oyo que eloko wana ya basango e ko abutisaka jamais tant que ezana ba acteur ezali na yango. Je donne ma main à couper mukolo procédure ya basango wana bakolukata kire moko ya paroisse moko ngirengira kumbelango eke longo na maboko ya Abbé Cholet et ya Monseigneur Cholet et longo na influence ya Mbongo bokomone ko iko aboutir pa batte to monaki na ba consultation ya Eberand représentant ya pape na République démocratique du Congo à Kendaki. Ça n'a rien changé à l'église catholique. Église catholique est universelle et église catholique ba chrétien va sambela kuna bazali ko continuer ko garder ba valeur na bango bazali ko continuer ko sambela comme il le faut. Mais à cause de la tendancieux, il y a cause de la position, boye baraka na politique, tant que ça face à adversaire, bah kounyo se a permis. Et les lots, beaucoup obligé chef de l'État, ayamba, bah effecté parce que position na bango, eza clarté. Biso awa na KNB News to sala fort, to kita na balabala, to tuna batu. Image ya Monseigneur Cholet, to image ya cardinal Mbongo, beaucoup ko kita. Bokoyoko tuna batu, bokoyoka o batu wa sabino na cité. Quelque part mboka o muto ana souci ya mboka o koleka mutu mususu azati.
mutu alingi mboka okoleka bato mosusu aza te eloko biso toboyi lelo toboyi baétranger bakontinue kodomine na mboka oyo tolingi banationaux basala misala bato base retrouve ya kolia balia ya komela bamela mboka pasi esila tolingi te groupe ya bato moko boye oyo babandaki kolia depuis mobutu atikela biso bango depuis mobutu akenda ntina lelo nani ayebi histoire ya est ya république démocratique du Congo te nani ayebi nde babomaka bandeko na biso na est te baimage ezali bunagana depuis bazwa bazali kotuna bamama oyo baza kuna bazolela pasi ezali kocontinue bandeko baza na Goma pasi ezali kocontinue bandeko baza na Bukavu pasi ezali kocontinue ebongo na bongo nde bozolobake bato bazonyokola biso wana tofana na bango au nom de la paix toluka nini ya ko bien vivre au moment où tendance à bino yebana. Faisons un effort ya kolinga Congo ya solo. Bato nyonso bazali kosala ba plan machiavélique, ba plan politique pour na ko déstabiliser mboka ekosimba te. Soki pe totali bien plan ya basango ezaka lokwa to bandela à zéro. Tozonga na 2001 tango Muze akufaki. Mais l'institution ezalaki à place. Mais l'institution tchama ki a première élection. Mais Chole aloba ki yango toko luka encourager oya kosala. Chole aloba yango na mboka oyo. Tendance na bango era ba élection pe position na bango eyebanaka. Lelo soke salamité, jeu démocratique et ça dit que Félix Tshisekedi azali na pouvoir. Et alors, bon c'est la 2028 ça ba élection. Et là qu'on nini autre ko arranger lelo élection ko arranger côté. Constitution biso mo ba peuple to votaka yango. Et puis votamanga na tango Kabila. Et modifiement na tango Kabila. Constitution continue comme ça les constitution comme Mabé et c'est to fan na table. Arrêtez de faire les choses selon vos intérêts égoïstes. Arrêtez de faire des choses selon vos intérêts privés. La population en a marre. Population si elle est liée. Nous voulons sentir panier la ménagère. Tous en sécurité. Tous en lokumu. Et direction Félix Tshisekedi Azozo Lelo par rapport à pays quelque part aux hôtels et Misamutu Mwandambo. Tu l'obité que tu commis. Mais tu as la dynamique, on est plutôt avancé. Tu as un camp politique. Tu as un droit à réfléchir à l'ingé. Babi na choc d'idée, j'ai la lumière. Mais quand on a une logique, oh yo, tchekaka, yangwanande, il faut salama, yangwanande, il faut continuer. Ce que basali yango to robo mamboka. Kobo mamboka, oh bato baluka kobo mamboka, bakufa bakenda. Balia mabele, bao bakateki baki très fort, plus fort. To viva dictature ya Mobutu na mboka oyo. To viva deuxième république na mboka oyo. To viva ba généraux, oh baza koleka nzambe na mboka oyo. To viva ba terminator. Lelo baza wapi. Nous devons faire très attention par rapport à notre république. Tolinga mboka ya solo, tolinga mboka teke, le quoi na yina président de la république. Le quoi na yina Tshisekedi. Mais Tshisekedi va passer. Tshisekedi va passer. Mais ba acte au bozali ko opposer les lots. Est-ce que beaucoup va justifier yango au nom du peuple? Quel peuple wa landa makam obino bolobaka bo fandaka na kati ya ba salon bo solo la makam na bino et puis boye ko imposer peuple. Tolingi makambo na te, il faut changer. Donc na suka édition lelo na zakina plaisir à présenter bino yango. Pour continuer kolanda KNB News informations vous allez continuer na ba page Facebook na biso KNB News na TikTok KNB News pe na chaîne YouTube KNB News na kozala na sengo ko mona bino susu mokolo ya lobby avec les mêmes plaisirs pour na ko informer bino ndenge to sala ka yango toujours ekeyo oui magazine